Pourquoi et là mon amabota na bino so batozili bakwa kolanda manaka ya Canal Congo Télévision nazela émission lisolo ya banganga ezali moko ya émission elekaka chaque samedi na 22h30 na Canal Congo Télévision tika kolonzambe apambola bino awa tozali sur 24 na entre commune ya Gombe na commune ya Lingwala nde bozwa ko zwa biso awa kasi lelo mubenga mina biso apoko lelo azali bongo pasteur Israël Papi ya église Jésus seul kuna na commune ya Bandalungwa tokomeka kobeta masolo na makambo ezali koleka na RC masolo ya mboka pema divers mususu ekolezala mwasi mama ngonga bolanda biso bandeko balandi ya Canal Congo Télévision ndenge toyota koyebisa bino ete mobengami na biso ya poko lelo azali bongo pasteur Papi Israël ya église Vision de Dieu kuna na commune ya Bandalungwa ye oyo azali liboso na bino mbote pasteur Papi Israël mbote papa momi kolebele obokisa ngai te na bokisa yo te ezaka ba contre ta bonne santé kimeza na ngolo na Nzambe na moni santé ye munene na moni depuis ba fungoli ba église donc na moni lokola ba pasteur bo récupérer parce que ba dim na bo offrande comme kota pasteur santé yango ezo monana pasteur obandi santé na zolanda yo boni etonga la vision de Dieu non etonga na Nzambe eza bien Nzambe to sala biso ngolu pe azobatela biso malamu bonne église encore les akotambola malamu bana pe baza ko répondre ndenge vision de Dieu nezali. Oui, à la livre, l'église est ensemble. Ataba mbonge mi pepe, mais kolo église azana katia kozwa charge ya église nae. Kolo aza kozwa charge ya église nae, pasteur nakasi tokota moko na masolo na biso. Boni na église de réveil kuna toza koyoka ete trouble eza makasi bino ba pasteur. Et comme il décant quand il y a Dodo Kamba, quand il y a Sony Kafuta, yo ça va caminer. Ça na kana Yesu. C'est-à-dire ça na kana Yesu. Bokonzi o ya biso ba pasteur eza bokonzi ya sa mokilité eza bokonzi na Nzambe. Toza wana pona ko batela bampata na Nzambe. Toza pe pona ko pesa évangile. Ko pesa évangile. Je crois que Yesu nda benga ki biso to salela ye. Ezala ngai ezala ba pasteur otangi biso to na kaya Nzambe. Je crois c'est un peu ça. Mais eza makambo ya soni boza ko continuer toujours ko tiabana na Nzambe na trouble na désordre c'est-à-dire bino papa ya bo bote ya bana so bana bazoye bateta baza ko mona ba papa na biso bango baza ko sona na télévision ko fundana pona bino pe yo en tant que pasteur eza ko sala boni nde ko kai. Est-ce que ba fundani ba swani? Oui, baba comme bien escroc, baba comme belé abiboya ba kosa. Donc tantazo le kanandenge na ye nga ta ko fanzi sango. Naza bien informé na banka monga na za koloba. Ya nga na poser question za na kaya Dodo Kamba, to ozaka na kaya Sony Kafuta parce que swana e ko le kamingi de ko kai. Ngai ne na tshikolo papa. Omoni tanto za nango ezata ya distraction te. Ça va? Tuzana tamoko yomoni ko ona yo tshikolo ka awa. Na France pe basi susu babandi ko confiner tozana moment on azo senga basai na Nzambe to tika makambo oyo kozala ya tina te kozala ya pamba to yeba vraiment na ko côté ya bato liloba na Nzambe parce que na makambo tozomona na ibisa ko toujours que comme déjà na fin de temps tozokende vraiment na kozela bozonge na Yesu Masia yango makambo nyonso yako dengo zolo bio zambo pa isango ngana ebiteke bazo swana na ebiteke bazo fundana yo ndokolo yebi mais na zolo ba ke eza vraiment na tina mo côté ya kuela bokonzi ya mokili bi ya kuela makambo mokili en tout cas bana Nzambe bala na distraction mo côté oyo bakoyi koyoka de part et d'autre moment tozozala toko ya na je pe na piège ya satana te to telema vraiment kui koyoka liloba na Nzambe to pesa basala Nzambe vraiment esika na bango parce que Nzambe ye mokonda pesi so basali na ye to bondela mingi pona basali na Nzambe afin que mupepa ya tango asuka mupepe wana emema vraiment
olingisa église oyebi ke Satan na moment oyo amoni ke makambo ezokende na suka azosala effort azo intensifie baforce na ye mpo ayeba kodétruire l'église ya nzambe église ya yesu masiya eza en forme ekozala détruire te bana nzambe vraiment tolanda makambo nyonso toleka na distraction de gauche à droite te tolanda distraction te na profite mamoko nde tokutana na yo pasteur tomeka kotuna après confinement bana baza korépondre malamu na kati ya église ou bien makanisi mayele nini bino bozwi bote makambo boyuti kosubira oyo ekomela bino lisusu te peut-être vrai ke bapasteur ebele bokutana na bambeba bana bana korépondre te kasi baprécaution nini bino bozwi atake basali na nzambe pote makambo boye ekoka kokoma lisusu te na kati ya mboka na biso Congo démocratique oyebi ke kozala na nga na yo na chaîne eza na eloko eyebanisi ngai epa na bino eza nzembo na nga oyo oyebi ya ma contribution pour mon pays oyo ezalaki na ntango ya coronavirus nzambe apambola oyo na nzembo wana à travers nzembo wana toka nazoyi bapele ya partout merci partout vraiment basepelaki baencourageaki vraiment c'est ça être nationaliste tia kolo nzambe apambola yo oui continue papa et puis na émission na yo mpe nazopambola yo merci nazopesa mpe mbote quand même na bandeko bazolanda biso epekiselesa te nzambe apesa apambola bango bana nga baza na monde entier bana église biso nde nzambe apambola yango na banda oloba papa pasteur nzambe asali ya mingi na banda kotelema opisenga bamitolo sur le corona na bisako te corona na mboka Congo ekofrappe te ekosala makambo esali ailleurs te le même Dieu qui nous avait protégé de la maladie du corona pour na Congo tomona kimia oyo toza nango lelo en tout cas aza mpe nzambe oyo aganye mpe baame ebele na événement wana ya corona toza na bato ebele oyo balingaki basubir badanger oyo bamonaki bandeko na bango kokufa bamonaki dans le monde entier makambo kosalema ya mabe surtout à l'étranger parce que na Congo loboko nzambe ezalaki tosambelaki yo moko oza témoin oyo na émission eza facile ya terrain justement nayambaki bato ebele mpe na émission na yo yango ntango obengi nga lelo nasepelaki nayebi te émission eza ya solo ya bonganga émission ya lisolo ya banganga en tout cas eza ya solo parce que bato ebele babikaki na hôpital na ndeko moko ntango tosaki na émission wana ezalaki ndeko Patrick azalaki na cinquantenaire kangaki mpe na bamakambo ya bacoronavirus wana na bamaladi ebele mais nzambe a partir ya émission oyo tozoloba Patrick aza en vie Patrick aza na ndako na bango nzambe abikise na bato ebele église ya nzambe nazoloba pas toujours eza ya nzambe akoboma yango eza te ata plan moko ata projet moko ata événement moko oyo bato ya mokili bakoki koluka corona nini na nini ekoki koboma église ya nzambe te au contraire yesu nde aganye yesu aganye baame baza na kati na église bazopusana en tout cas à la nuit ouvrons les choses vraiment l'église dans nzambe eza na consistance na yango banzambe bazongela l'église au contraire mpe lisusu ebele mpe baza ganye epai na nzambe miracle ezokoba kosalema yango tozopambola toujours nzambe toza toujours kopambola nzambe wana eza maloba ya pasteur Papi Israël pasteur tokotama moke na masolo ya politique ya mboka olandaki discours ya tata mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo olandaki yango oyokaki yango boni discours ya mokonzi ya mboka elekanaki en tout cas aza mokonzi eloko ya liboso nazopambola nzambe oyebi ke mokolo yango tobandaki kozela bato bandaki kosatendre na double moko bazalaki kosatendre ke toyebi te soki mpenza mpo bango ekoleka malamu ngai nazalaki na poma komata ngomba na badanga me na mataki ngomba na kimia papa napambolaki nzambe napamboli sagesse oyo nzambe apesi mokonzi ya mboka yango ozomona na kati ya bokonzi ya papa Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine en tout cas nazwaka mission oyo nzambe apesaki nga mpona kosoutenir ye kosoutenir mpe bokonzi ya mboka soutenir mpe vraiment bakonzi nyonso bazotravaille elongo na ye bazobenga ngo nini manda oyo nde nzambe apesi nga vraiment mission mpona kosambela mpona mboka na nga yango tozomona nalingi ka ye moko te nalingi bato nyonso bazosala bango mosala na kati ya gouvernement yango moni après nzembo ya ma contribution il faut tiela bandeko nzembo ya muluki makambo yango monaki ebandaki na discours ya papa na biso nanga azoprente mokonzi ya mboka ozomona et puis après ça elobi makambo ebele tokokoma ndenge osi koloba wana cela veut dire que losambo oyo biso basali na nzambe na bana na nzambe na peuple congolais
parce que basi balembi makambo ya bitumba na mboka baza na posa yake mokonzi ndenge aza wana a résoudre likambo ya nzala na bango balobaka na français le ventre la faim na point d'oreille yango baza na posa mokonzi a résoudre problème na bango na pamboli nzambe parce que mokonzi vraiment molimo mosantu na nzambe epesaki sagesse mpo alukela peuple oyo mpenza trouble te yango tomonaki discours yango epesaki kimia epesaki biso mpe lisusu esengo makasi ya komona kino lelo vraiment na ndenge makambo ebandaki kozala na babascule babalance ebele mais kimia wana vraiment tozofélicite mokonzi ya mboka mpe na bato nyonso bazosala na ye mosala epuis mpe na gouvernement mobimba vraiment nzambe apambola bango passer papi lelo mboka nyonso bazali kozela toujours maloba tata mokonzi ya ekolo alobi capitaine de lisukulu na salaki to discours alobaki abanda ba koyamba bato to ba consultation siko yo attaque mosala nzambe conseil nini to toli nini na mitango oyo okoki kopesa na tata mokonzi to tata mokonzi akokosala nini zwa lokola zala Michel batindi epa ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo conseil nini okopesa? Ok, merci parce que nakanisi ke na micro na yo azokota na ndako ya mokonzi toza na mingi ya kolobela mokonzi mais peut-être nzela ezozwama te nzambe pambolo mpo na nzela oyo ezopesa biso lelo azosenga mokonzi na mboka eloko nazosenga ya liboso ayoka nzambe après nzambe aza likolo nde apesi mokonzi na kati ya mboka Congo ya mibale asali discours asali bazobenga eza concertation je pense azoyamba ba groupement aya politique ndenge alobaki ba regroupement politique azosenga yele ya mibale asala yango na motema ya bonzambe azala na parti pris te epuis nazosenga mokonzi ya mboka ya Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ete esengeli ayeba mission oyo nzambe apeseli ye bokonzi ayeba mission oyo nzambe apeseli ye bokonzi adevie mission ya nzambe te alanda volonté ya motu te alanda posa ya motu te mais asala posa ya nzambe alanda parce que nzambe akobenga mokonzi na mboka sans que apesa émission te ye moko ayebi makambo oyo asolelaki na nzambe parce que na Congo ce n'était pas facile combien bazali bakandidat na kati na présidence mais soki lelo ya komi mokonzi eza mpo na makasi na ye te eza ke nzambe wana nde apesi ye esika ebonga wana yango nazosenga na ye vraiment asala mosala na ye nzambe tozobondela mpo na ye nzambe azobatela ye akoepargne ye na makambo nyonso ya mabe mais mokonzi atelema na makolo mibale na volonté na nzambe atelema na makolo mibale na kati na kosala oyo ezali mission oyebi ke nzambe apesaki nazoloba lokola prophète ndenge olobi apesaki Moïse mission ekeseni te na kopesa Tshisekedi Tshilombo pouvoir na Congo bana Congo tolokola bana Israël ye aye mpo alongola biso na kati ya bowumbu ya makambo ebele oyo bakongole balela mpe ntango molai ifo mokonzi ya mboka ayeba bongo aye na mission yango siko ntango nzambe apesi Moïse mission tala Moïse abandi koyoka nzambe azoyoka bato abandi koyoka nzambe azoyoka bato Moïse mission akomisa peuple na Kana akomaki te oyebi mpo na nini pasteur parce que ntango azoyoka nzambe nsima ayoki bato olia asala volonté ya nzambe oyo ya mission nzambe apeseli ye Moïse abandi kosala mission ya nani ya bato yango nde omoni vraiment ke nzambe asepela so kotambola na ye te nde omoni nzambe achangeaki ye alongolaki ye aye kozwa Josué akomisi mission wana yana azosia mokonzi aza na ntan nyonso ya kose ressaisir mpo na kosala volonté na nzambe afin ke akobisa mission ya kodélivrer peuple congolais na nzala na milelo na bachômage bajeune bayeba kose retrouver combien baekole bazodebourse lokola badiplôme à chaque année tala bato nde basepeli est ce que bao basilisaki classe avant est ce que baza na misala yango nde makambo mokonzi ya mboka nzambe apesi mission mpo aya kopesa bana oyo misala aya kopesa salaire ya malonga aya kosoutenir kosunga bapapa na biso bafonctionnaire baarriere eleki ebele baentreprise azofuta bato malamu te ozomona mpe na lifuta oyo bazofuta bato na basalaire ya fin du mois bazofuta bato na bato oyo eza te na kati ya nini ya mouvement na kati ya circulation yango nde makambo tozosengake mokonzi ya mboka ayeba mission nini nzambe atindeli ye atiala sentiment te parce que soki asali sentiment
yakutanaka na nzambe oyo apesaki bokonzi yango yango totosenga vraiment ke bokonzi asangisa azopambola likambo azosala parce que azolinga yamba bato nyonso nzambe apambola ye me makanisi na ye sagesse na ye tozosala me nzambe atondisi na sagesse me makanisi na ye ezala mpenza na parti pris te etala makanisi ya boza aye mpo akabola te me aye mpo asangisa yango vraiment soki asali bongo je crois ke nzambe akopambola parce que nsima Congo eza lola te kokamba Congo eza kozwa bokonzi lola te kamba Congo eza kaka makambo mokili koleka mais liloba na nzambe oyo ayokaka mpe oyo na stade ngai nasutenaka ye mingi pourquoi na stade alobi azwi mboka apesi na maboko ya nazalaka na stade mais opesi tolimo ya kitoko me nga mpe nakosenga na bino basala nzambe bomemele mpe baconseil ya lokuta te mpe baprofesie ya lokuta te parce que bato oyo batiaka akabe na erreur mpe ezalaki basali na nzambe bamemelaka akabe baprofesie ya lokuta kende bitumba okolonga nde michel ayebisa ye bosolo me akabe lokola azalaki na lito ya koyoka te nde akende kokufa na bitumba bino basali na nzambe ntango boza kobondela mpo na mokonzi yango boyebisa mpeza bosolo boyebisa ke tala ainsi dit l'éternel nde baloba na lopoto parce que ntango bino bokende wana ata nzambe alobi nde mosusu bino bomemela makambo ya lokuta tala nzambe alobi boye po boya otia mwana bato na berere ekozala malamu te bino nde bato kofuta masumu wana apesa ye moko ya makambo nzambe azoloba lokola mosali na nzambe loba aza moko oyo ndenge aza ayebeke soki aza envie kino lelo eza makasi na ye te eza parce que nzambe alola jusque là aza na ngambo na ye tu comprends nzambe ya lola épargne mokonzi na makambo ebele bamakama ebele soki nzambe te mbela aza te nazoloba yango oloba na mashemo te soki nzambe te aza te nazoloba siko abosana nzambe te yango nalobi atelema anganzama na kati na volonté ya nani ya nzambe nzambe ntango batambolaka na ye soki mpenza odevie misio ya nzambe nzambe akosala nini akoya kobendo litoi akoya koyebisa yo ntango soki okokoma mpenza na kati ya orgueil obandi komona mpenza gloire wana esali ke obosana nzambe nde nzambe atikaka moto yango nde baconséquence ozomona est ce que ntango nalobi ke mokonzi ayoka basala nzambe te ayoka nzambe parce que nzambe wana nde mpe akopesa basali ya malamu kozala mokonzi mboka elobi te ke lelo basali nyonso baza kaka na nzambe ubie bango nyonso baza na kati ya mission na yo te eza na basali oyo ntango nzambe azopona yo akopesa mpe yo bazala na kati ya mission na yo mpo bapesa yo mpenza insigne na etene ya solo ozo comprendre papa pasteur yango nde ozomona mokonzi mpe aza na devoir moko yake ayeba mpe avec qui marcher ayeba mpe nani oyo nzambe apesi ye mpo bayeba vraiment na komema ye na kati na mosala aza na yango ozo comprendre eza facile te yango nde ozomona vraiment ayoka nzambe oyo nzambe akoloba na kati ya basali papa yo oza mosala nzambe lokolanga ntango nzambe apesaka prophétie ezalaka na motu moko te soki nzambe neti na ye nalobi papa pasteur nzambe ebisanga lelo okopambola ubien lelo likama ekokomela yo ezaka onga na lobeli wana te nzambe ya solo ase verifiaka akolobela mpe yo epi moto oyo aza ya solo ntango epeseli lobake nzambe alobi akoyokaka mbala moko te parceke bato alukuta mpe baza mingi akoverifie mpe parceke moto nyonso aza na lolenge oyo asololaka na nzambe na ye nayebi ke mokonzi moko mpe aza na lolenge asololaka na nzambe yango azosenga verification ya makambo nyonso ye kwa sete epesali nayebi ke nzambe akoki kopona ye pamba te parceke apesi ye bwanya apesi ye mpe mayele pasteur Israël na kati mokonzi ya mboka soki ata kolanda te kati baservice na ye bakolanda na maconseil na matoli nyonso yo opesi awa na kati ya émission lisolo ya banganga tolobaka polele ndenge ndeko na nga Flori Mbenga amesani koloba tozonga na album na yo liboso oyembelaki likambo etali coronavirus oyembelaki mboka nde nauti koyebisa mpe korappele yo vraiment na partout babengi nga tika kolo nzambe apambola yo merci papa toye oye na titre mosusu eluka makambo nani aluki makambo mpe mpo na nini titre ya modele wana pasteur yo kaka batitre kaka makasi mpe mpo na nini likambo yango eza nini nayeba ata moke yeba ata moke problème eza te bandeko bazwi libakwa kolanda biso balanda bongo soki moro nzambe mpe akotela biso yango na bolai nyonso molukia makambo molongia makambo molongia makambo molukia makambo asali mokili elukeli ye makambo alongi makambo abongisi mokili et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo. J'agirai qui s'y opposera.
Quand Dieu donne la prospérité, il crée l'adversité. Mambo Masobele. Molukia Makambo. Molongia Makambo. Molongia Makambo. Molukia Makambo. Molukia Makambo. Molongia Makambo. Molongia Makambo. Molukia Makambo. Asali Mokili. Elukelie Makambo. Alongi Makambo. Abongisi Mokili. Asali Mokili. Elukelie Makambo. Alongi Makambo. Abongisi Mokili. Congo eza deja na maboko ya Nzambe. Monguna ya Congo aza monguna na Nzambe. Umukamate Satana anapata mambo. Oya simbanga, oya simbanga, oya simbanga, oya simbanga yo, Yesu, Jésus simbanga. Oya simba mbongo nanga, asimba sante nanga, asimba libota nanga, akoki kobotolanga te. Mai muto masumu, masiya ye akangolinga, mai muto nateka makani, elo aye asikolinga. Nabondi yo, Nzambe ya bana vision, Nzambe ya kobo, ele mabana balo. Oya simba ye, oya simba ye. Yesu. Oya simba papa Jean-Philippe Mutombo Chigama. Asimba mama Yvonne Ndaya. Oh, simba ye. Aimé patriotique est allé se monter aussi longtemps que l'héritier est encore enfant. Il a dû faire un point de l'esclave congolais totalement. Oya simba yanga ministère. Asimba Mutombo nanga. Asimba yanga koyemba. Oya simba kondima nangai. Asimba ba secret nanga ya motema. Zamba kwebisa makambo nanga. Vous les appelez des députés, moi je les appelle les intercesseurs. Jamais un intercesseur fait manger. Au moment où ceux qui sont dans les chaos souffrent, ils doivent intercéder pour les en faveur du peuple. Abondi yanga na maboko na ye. Asali Mokili, elukelie makambo, alongi makambo, abongisi Mokili. Congo eza deja na maboko ya Nzambe. Mongona ya Congo aza mongona na Nzambe. Umukamate Satana anapata mambo. Oya simbanga, oya on comprendre. Cela veut dire que na kati ya Nzembo oyo eza na deux messages importants. Eza d'abord message ya ko annoncer peuple mobimba ete mokilo tozongo ele na ba problème na ba makambo Zamba zamto aliboso et puis nazo ebisa mokonza mboka parce que ozoto na mingi makambo mokonza bo et la permission za mapesa nga peto sunga ye nazo pesa toli pe liteya Nzambe oya banda mokili oyo akoka yango mais mokili onza masala elukela Nzambe makambo ebele tala par exemple azui muto tchena kata jardin de Eden kaka muto na tchena jardin de Eden wana olianji mamuto mokeli na ye akeko ni nyoka aliye mbuma kaka mutu wana Nzambe atala le bité muto ngana sai na ko tika ete comme ça na kende ko sa ni ko récupérer ye atindi mo na ye na se mokili po akofela mutu wana bikisa mutu akezu mo na sani abomiye ezama ka Nzambe bandi mais ye moko amilukela ki yango ozo comprendre mais suka ko la Nzambe alongi makambo le to za na vie éternelle ko ebisa pe mo konza moko ata yo pendengo za atande ko nanga zolo ndanga na kati ya na émission na yo isole ya banganga pour dire que qu'on soit découragé que muto salinga mabe on a la paix surpris que muto a trahir ngai bola munyo soto ko linga to salela ba ko sepena ngote yango zomo le lota na kati mboka na biso bola mu pe ezo yebana te muto linga sala bino bola bato bazo telemen bato bazo boya ye zomo yo po lingo sala bola ozaka na bitumba na kati libota na yo bitumba na bandeko na yo c'est un peu ça image ya liboso ya nene c'est pour dire que makambu ezali bolam de l'unité sala et nous que la biso toujours pas problème au retour c'est ça le message et puis deuxième volet à message nanga ezali et là que oya simbanga bakoki ko botola ngate oya simbanga ezana Nzambe yango mona lobi ke Congo était na maboko ya Nzambe monguna ya Congo asa monguna ya Nzambe papa et comme temps oyo peuple congolais mobimba
na bao basambela kate balela mingi liboso nza et comme ce tangu ke Nzambe a délivré peuple na ye siko oyo nyonso botelema po a dévier lipamboli ya peuple azwa ba minéraux onza ba pesa pour na intérêt ya bana mboka ba sepela ba lia malamu balata malamu ba vivre na esengo ba futa mabala oyo nyonso akotelemela Congo na minute o akuta na nza et puis oyo komeka ko simba yo asiminza akuta na nza oyo komeka ko simba bokonzi pe mokonzi amoko tozoloba a parce que moment eza moment oyo depuis Félix Tshilombo Tshisekedi apesi mboka na mboko na Nzambe tondimi ke Nzambe nazoka mboka mungu na Congo nyonso aza eluki makambo ayeko luka ba problème na nani na Nzambe ya ba Congolais yango nde message na nga je crois eza bon et puis na kata ya lubomo wana apesi message mibale koloba na peuple congolais et réveil patriotique eza lisumuté cela veut dire quoi bato ko pamba makambo mabe réveil eza bolamo ke na tukoloba eloko mibale na lobi aussi longtemps que l'héritier est encore enfant il ne diffère point d'un esclave papa Congo o eza abiso minerai eza abiso ba diamant eza abiso ba coltan ekendaka wapi to mona ka yango te vie eza malamu te mais biloko wana tosala ba téléphone na bamboka bapai bato tekela biso yango esala mituka na ba téléphone mboka bapai bato tekela biso mituka mais biso bakolo biloko yango siko tolala ka pongi yango ndo moni eza peuple siko à s'éveiller à la moukina na pongi wana yango nde eloko ezosala siko eloko bato benga réveil patriotique cela veut dire que peuple basutu balamu basutu na pongi o tolalaki to baneko koyeba te ke avec ba minéraux on sa ba pesi biso na mboka o en tout cas Congo ekoko za la koleka États-Unis eko za la koleka même Europe mais to sala ki na kati ya pongi batu lelo ya moment o batelemi yango zo okomi komona kana batu ya ba politique peuple comme dit comme peuple boy et bimi na nzela ezali sumute nous devons avoir la délivrance yango nde musato sala yango wana nde musala pendake Nzambe kolo mabele Nzambe alingi bana Congo bande ba peuple ya Congo ba ekomi tango bon ekola Congo ebonga ekomi tango bato ba diaspora bazali banda bazonga na mboka Congo pona ko jouer na kati ya mboka na bango ekomi tango ba mindele batika mboka na bango ba banda ko ya ko fanda na Congo a yango zo mona vraiment nde moni vent oya éveil patriotique ezali kambo ya mutu te ezali kambo ya ngonga na Nzambe beti troisième message na Nzembo muluki makabo eza problème na lobi que vous les appelez les députés mais moi je les appelle les intercesseurs. Pourquoi? Parce qu'un intercesseur ne peut manger aussi longtemps que ceux qui sont dans le chaos souffrent. Ils doivent intercéder pour eux en faveur du peuple. Ozomona, na banzembo yeza mission. On a ma pesinga na zomona lelo na mission nzembo wa. Nazo bunda na ba effort personnel et les kata na télévision et les kata na RTNC pour aider ya mboka. Makambo zo de na moment on a kata mboka na Congo. Nenga Nzambe nazo te ya na kati na banzembo na ngai. Ya na zo senga na kati na mission na yo ba konsebazo kabiso. Ndeko ndeki bato bazape na mokonzi bazoka soki bakopesa biso soki nini te mais bazo banzembo na biso ezo ata ba espace pour aider le peuple parce que c'est un temps oyo Nzambe esengeli ba député bayoka message otozote ya esengeli peuple bayoka message ko Nzambe peut-être na chance ya kokota na kati na kokuta na yete ayoka pe message ata au travers ba nini ba chaîne na biso ekozala malamu et puis nazo pambola CCTV makasi parce que aza chaîne moko oyo accueillir ba message nyonso na temps oyo Nzambe pisinga pe mission na mboka na Congo Nzambe atombola pe su chaîne makasi na ba chaîne mosusu kaze moro Nzambe tela mission na Nzembo wana eluki makambo muluki makambo sobele moluki makambo molonge makambo molonge makambo moluki makambo moluki makambo molonge makambo molonge makambo moluki makambo asali mokili elukeli makambo alongi makambo abongisi mokili asali mokili elukeli makambo alongi makambo abongisi mokili. Congo eza deja na maboko ya Nzambe monguna ya Congo aza monguna na Nzambe omukamate satana anapata mambo simbanga aoya simbanga aoya simbanga aoya simbanga yo Yesu Jésus simbanga oya simbambo nanga
asimba sante nanga asimba libota nanga akoki kobotolanga te ngai moto masumu masi aye akangolinga ngai moto natekamaka lelo aye asikolinga napondi yo nzambe ya bana vision nzambe ya kobo elema bana baoya okay. Mais na kati ya nzembo wana oza kobanda naza komona Corneille Nangaa aza publier ba résultat ya ba élection elakisi nini? Oui, eza ba inspiration nzambe apesaki ngai papa moro papa pasteur na papa moro za bapambola ye na kati ya technique oyebi ke soki nzambe apesi yo papa wana ata aza na bote te mais aza nani ataka papa na yo tokoni ye te mboka ekoki kokonzama te sa mokonzi ozo comprendre yango nous devons tous ensemble vraiment tolongona toza na posa ya nzambe asala mais toma d'abord ko reconnaître oyo nzambe azopesa biso mboka ekozala te sa mokonzi yango omoni nasali eloko wana pour dire que biso nyonso bakongolais tozoluka kimia tozoluka baélection ekoya prochainement eleka malamu mais commençons d'abord à faire quoi? À honorer celui que Dieu nous a donné aujourd'hui, à le reconnaître aussi. Et qu'on parle de la biso. Et là, quand ils sont au Congo, et dans l'immense, il y a reconnaissance. Donc, on a pasteur, on doit reconnaître le pasteur n'a été. Donc, on a vraiment pas politicien, on doit reconnaître les politiciens moussoussés. Donc, on a parti politique songolo, ils doivent reconnaître les partis moussoussés. Donc, on a Congo, ils ont malade monnaie. Il y a que les gens ne reconnaissent pas les grâces des autres. Il faut reconnaître vraiment que pour cette fois-ci, pour ce moment, nous sommes un effort. Tomonika ke yé mokonzi na biso nde onzamba pesi. Lokola nzamba pesi nous devons vraiment to pesa elongonya, to pesa chance afin que ame mabiso na kati ya libération, ame mabiso na kati ya délivrance pour na mboka na mission nzamba pesi. Et puis pe, omoni tiko to yeko loba na ba. Atako passer aza ko loba mostre, zo kisela biso toujours ka image wana. Part aza ko mona na image wana bobimisi drapeau bokangi mutu, bobimisi drapeau ya Congo na poche ya mutu. Elakisi nini Congo eza boni. Apporte la maille makase. Na ozo iso awa vraiment que peuple congolais azo se retrouver té. Yango zo mona vraiment que minerai ya mboka oyo eko sala ke yo ndeko za a otala mutu monene. Bokomi ko sala ba émission boto sala biso. Est-ce que oza obandaki na métier journalisme eko za la eye parce que zangi musala. Eko za la we ko sala ngona ba formation kaka po ete au survivre. Mais vous avez un métier, mais tant il y a des gens qui s'enrichissent, s'enrichissent, paient sous ma casse dans le boca. Naturellement, il y a des fonctionnaires. Normalement, une des entreprises, on attend un combattant, un pasteur, on a polémiqué. C'est ça. Il y a des arriérés, il y a Moussala, on va foutre et cause à la première, et cause à la combien? Si je me trompe pas, et quand il y a 10 millions de francs congolais. De francs congolais. Ce qu'on dit, c'est au Kanye Moutou, 10 millions, c'est combien de mois de salaire. Mais Mbongo, on a vraiment que, et quand il y a poche, il y a tout le monde. Vous comprenez? Cela veut dire qu'il y a un avantage. Au Congo, au lieu de la Bana Congo Nyoso, et comme il y a Moutumoko, et comme il y a groupe Songolo Pakala, et comme il y a Batumisato, et comme il y a d'autres se retrouvent pas. Congo, et ça m'a belé à Bana Congo. Et dans ma belle netingai pour une abana dans mon côté. Et dans ma belle pour na Congolais nyonso à vivre malam, à se retrouver malam. Mon période la carte mission dans ma pesinga et j'ai prié tous les hommes à l'obélinga na ce peuple. Oyo nyonso bandaki vraiment konyoko la ba Congolais d'être le bini kambia bukamate wana. Bukamate na lobi que Satan n'a pas ta main. Ça veut dire que puissance diabolique, puissance démoniaque bandai ko sala que est dominé ba Congolais et dominer ma belle Congo. Il est temps que la puissance de l'Éternel, Jésus qui a été crucifié à la croix de Golgotha, qui était ressuscité, il s'est levé dans Congo afin que Congo est délivré. Yango moni penda be moni toke na mission dans ma pesinga et ça pour na récupérer Congo na poche ya batu batia Congo na kati ya poche. Yo moko yebi ozaki na ba intouchable na kati ya mboko ozo comprendre. Ba intouchable bazalaki, il peut faire tout ce qu'il veut faire. Mais ça sous ngonga ya biloko wana te Congolais to linga na ba consacre ya mboka Congo en tout cas to aider population au sala que peuple nyonso soit se retrouver bana mboka nyonso vraiment pas se retrouver parce que Congo c'est mutu moko te et ça avantage ya peuple congolais nyonso soki bani bazoyo bakozoyo wapi na numéro nini to bato bazana besoin ya kofinancer album oyo
bakozolo bon molute ba projet d'avenir na yo ezali ni passer Papi Israël. Avant na pese numéro de téléphone. Oui. Na musana salaki ya ma contribution pour mon pays ya nzembo ya corona. Ba na sengaki. Zama lobaki na ngai après kobikisa ba congolais na ko maladie ya corona. Et c'est tout ça la tournoi ya 24 communes. Voilà. Na osenga ata ba cause ata gouvernement bazo charge. Toko misanza. Corona yango na ezongi suna kata France. Mais zama sengaki que il faut tout ça la tournoi na 24 communes. Tout s'organiser en fait tout louer yé kaka afin que Nzambe a mon vraiment reconnaissance ya oya sali na biso ba congolais ezana ngambo na yo. On a soutenu beaucoup de gens na makambo ya ba kashine na makambo ya ba nini wana Ba lavage des mains ba sunga pe ba désinfectant. Mais na petit message ba moni musala je suis parmi ba sali na Nzambe aux témoins. Et peut-être aussi les scènes nationaux. Parce que mon qui est dans le moment de Corona, les gens n'ont pas chanté, les gens n'ont pas terminé toutes les marques. Mais on avait pris les risques parce qu'ils nous amènent dans l'Obaki. Mais il y a quand même un message en Zambé va permettre à Bisso, même si c'est une condition de qu'on déclare la commune, tout loué qu'en Zambé, c'est la recommandation à Nzam. Pour Zambé, à se retrouver vraiment que à se pelina ou à Senga Kibiso. Il y a un moment où s'il y a quelqu'un, les tous les après disposer de moyens parce que j'ai fait mes propres efforts. Baché nazo les effort pro personnel. Nazo le makambo ya mboka nanga pourquoi parce que j'ai reçu la mission ya ko délivrer mboka nanga et longo na basali ebele et longo pe na ba un politicien ebele on Nzambe atomboli na temps au mboka ezala délivrer. Yango na lobby ka moi deuxièmement banze mon nanga ezami barete na yemi pe Emmanuel. Lelo album a combien de chansons? Oui. Jusqu'à là déjà na 5 chansons et puis lelo moko ndambo na bimisi clip ya 3 etikali 2. Mais les gens ont été répétition parce que nous avons inspiration en Zembo Moko ya Congo. Zembo wana ezali pour la unité na kati ya Congo. Il faut na côté na notre studio lissus. Après na salapé clip na yango. Ceux qui montent à ko sunga, on était pasteur Israël. Azolo ba makamala, azolo ba makambo Nzambe ezo convaincre pour mboka na biso zo changement. Akoki ko benga biso empeke ba so charge wana. Mazoko ko so producteur pe azali akoya asala musala. Pesa numéro na yo. Numéro nanga ezali 096 fois. Cela veut dire 0999999 hein? 659. C'est là ou bien 069 659. 069 659 ou bien 089 77 13 962. 089 77 13 962 ou bien 090 19 611 19. 090 19 611 19. So iba bengi biso en tout cas ko zala mala tous après pour na ko soutenir mboka na biso na oyo Nzambe a tchekati na biso parce que j'ai compris la mission ya ko participer na ba prière nanga et puis banzemo nanga c'est l'expression de mes sentiments. Ce sont des prières chantées. Ngana lobaka toujours ngai na yembaka na yembela kanzambe te mais na yembaka Nzambe. Yango moni penda ces mes chansons là sont des prières exprimées dans des cantiques, c'est ça. Bandeko balandi mabele malamu ya kolona nde yango oyo. Mituna ezalaki ya biso kasi biyano ezalaki ya ye. Tika kolonzambe apambola bino mubenga mina biso apoko lelo azalaki bongo pasteur Papi Israël ya église la vision de l'Éternel kunana Bandal na avenue Bambala numéro 17. Numéro 17. Tika kolonzambe apambolo, merci encore une fois ndego oyambi mbela na biso. Ceux qui y sont été tokutana samedi prochain. Ciao. Je vous dis aussi merci à tous les spectateurs. Bonne vision de Dieu dans le monde entier pe na Kinshasa. Zaba pambola pe bakonzia CCTV. Merci beaucoup. Bandeko balandi nakanisi Bilmo Boitrolanda, pasteur Papi Israël à l'église de la vision de l'Éternel. Kuna na commune ya Bandal. Mituna ezalaki ya biso kasi biyano ezalaki ya ye. Mabele kitoko ya kolona yango oyo. Kasi soki émission oyo komelaki bino na kati ya ndako bozo ngisabo matondo pa ya mona mboka moro Nzambe. Oyo akambi biso na nzela ya caméra. Tobosani te Romain Makonda, directeur ya programme bo Doudou Moutiri, directeur ya production. Na komba bakambi nyonso CCTV ko banda DG na biso honorable Jean-Jacques Mamba. Na lisanga le nyonso obakamba kabiso tika kolo Nzambe apambola bino nde bodima ete émission lisola banganga ele kaka awa na kati ya Canal Congo Télévision. Kasi soki yeso ayete tokutani samedi prochain. Ozala besoin ko benga biso tala ba numéro na biso ngwana ekomami na se ya télévision. Bisika nyonso yo zwami
tokoya pona kosala émission lisolo ya banganga tika kolo nzambe apambola bino kota pe likambo nanga tala pe pasi nanga yoka pe kolela nanga otele makaya suka kota pe likambo nanga tala pe pasi nanga yoka pe kolela nanga otele makaya suka. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as terrassé, tu m'as vaincu et tu as été le plus fort. Seigneur, je t'ai cherché pendant longtemps dans les veilles de prière, dans les sacrifices, dans les jeûnes, dans les offrandes, sur les montagnes, 8 ans dehors. Ce n'était pas facile. Ma souffrance était pour moi, Seigneur, une école pour que tu puisses encore, Seigneur, me ramener à la pureté, à la purification, pour que je puisse aujourd'hui, Seigneur, faire la mission que tu m'as donnée. Nabengio Emmanuel, Nabengio Emmanuel, Nabengio Emmanuel, Nabengio Emmanuel, Leleko Lekateo, Leleko Lekateo, Leleko Lekateo, Leleko Lekateo. Tape likambo nanga tala pe pasi nanga yoka pe kolela nanga otele makaya suka yaya tala pase komisinga mokadilela lilobaloba nzela Yesu wapi oye wapi oye